Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Et bien, Delia Semaine, Malamou en compagnie à Kanbe News, nous avons un plaisir à présenter mon collègue le Séguil que président Denis Sassou Nguesso, président Congo Brazzaville, Azaki na Kinshasa, aller-retour et pas homologue naé Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Masolo mingi mingi à sécurité na RDC, puis coopération bilatérale entre ma pays Balé et Salema Séguil que le 9 octobre et à chaque année, ils ont la journée mondiale et à poste Augustin Kibasamaliba, ministre et à poste télécommunication, nouvelles technologies, information et communication à Salaki message Bokolanda yango na édition ya lelo sengeli boy bapek procès en flagrance ya soda oya bomaki mwana na siwambanza kuna na mokali ezalaki ko salema bongo efungwamaki mokolo ya vendredi awa na Kinshasa basambisi soda wana na miso ya bato elekana kuna na mokali na cadre ya masolo sengeli boy bapek paka juma bazali ko buka yango pamba te nzela balingi bazongisa ba train oyo et servaka bandeko ya changu pe bana ya Kinshasa avec impact toujours na idéologie. Nazena un plaisir ya ko présenter bino KNB News ya mokolo lelo boyebi bien que o ezali KNB pour magazine et s'occupaka na ba information en continu na lingala pe sakabino actualité ya solo banda to banda moko te na terrain information soko lingi koyoka ngo na ndenge ya solo pe makambo nyonso ezali koleka na Kinshasa pe na RDC awande bisika mususu te. Président Denis Sassou Nguesso qui kotala homologue na Félix Antoine Tshisekedi masolo ebetama kuna ya sécurité pe coopération bilatérale entre ba voisins le plus proche ya monde bolanda reportage oyo. Selon ma discrétion, il y a Batou Balandela qui est prêt, les solos, il y a Félix Tshisekedi, na Denis Sassou Nguesso, respectivement, président de la République démocratique du Congo, na président, il y a Congo, Brazzaville, et c'est que situation, il y a Maïndombe, population, il y a Kwamutu, Bazali, qui s'est déplacé vers Ngabe et préoccupé qui les deux chefs d'État. C'est-à-dire, Sassou Nguesso a lobby à s'engager, na masolo, na pote, sécurité transfrontalière. Ils ont vision. Oyo les deux présidents de la République Mibale, Oyo Bazali ko partager bakocha yango en application pour la solution définitive ya masolo wana. Et sengeli koyeba ke tango bambia kami bale bakutani boye babeti pe masolo ya coopération bilatérale pe économique entre RDC na Brazzaville, surtout na suka baeko beta masolo ya monde ndenge za kaka na cadre ya divers. Félix Tshisekedi o invita ki Denis Sassou Nguesso ayambaki ebongo na palais présidentiel ya Mongali ma awa na Kinshasa avec un partenaire idéologie boyebi malamu que entre Congo Brazzaville na Congo Kinshasa masolo depuis Félix Tshisekedi comme président de la République et ça toujours kitako penyo ce qui na malamu boye malamu tango ba konti bazali ko yoka na malamu boye population paye ya ba deux pays na bango ezali na kimia. Oui, rencontre entre commission interparlementaire et sécurité et Assemblée nationale français, ambassadeur français d'une part, P, ministre Nabiso, il y a défense et Salema qui avec impact na idéologie ni balbele kuna commentaire, il y a Fabrice Kilobé. Échange oyo et Salema ki mokolo ya samedi 8 octobre na Kinshasa entre ambassadeur ya France na RDCP délégation moko ya commission ya défense pe sécurité ya parlement français. Délégation oyo ezalaki conduit epai ya député Thomas Gassilu pe ministre ya défense nationale pe ancien combattant France ezali ko soutenir RDC na plaidoirie pour na kosomba ba équipement ya bitumba tope ya armée. Pe balobi lisusu RDC ezali sous embargo te kasi ba sanction oyo ezali pona ba groupe armé oyo bazali na ba ordre te. Selon ambassadeur français à lobby RDC azali capable ya kosomba biloko nyonso tu oyo ye alingi pe na choix na ye po abatela mboka pe ekolo na ye. Pe lisusu esengeli toyeba ete basolola na ba parlementaire ya RDC na ndenge nini bakoki ko travailler po ba sécuriser République démocratique du Congo. Tozali sûr que na dossier oyo solution ya STR ya RDC il faut ezwama.
Le 9 octobre, il y a chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale. Il y a poste, il y a un ministre Augustin Kibasa Maliba, qui parle il y a poste, télécommunication, nouvelles technologies de l'information et de la communication. À ça, qui message à la nation, à compte, il y a journée, on a Bolanda Malamu Piboyo, Kaba innovation, na makambo ya kitoko, au Israël, ko salema na secteur, on a pour la République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, chers compatriotes. La journée mondiale de la Poste est célébrée le 9 octobre de chaque année et je suis fier de partager avec vous cette ferveur en ce jour en ma qualité de ministre de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication. Le thème choisi cette année par l'Union postale universelle dont notre pays est membre s'énonce ainsi: la Poste pour la planète. La Poste pour la planète vient rencontrer avec force la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a assis la transformation du pays sur un pilier puissant, RDC, pays solution. Cette vision novatrice a conduit le monde entier à accepter d'organiser la semaine passée la Pré-COP 2022 à Kinshasa, conférence qui a permis aux experts des différents pays de statuer sur les actions les plus urgentes en matière de préservation de notre environnement. La Poste pour la planète met en exergue les meilleures façons dont les services postaux trouvent des moyens plus propres et plus écologiques d'atteindre nos boîtes aux lettres et donc d'opérer la collecte, l'envoi, le transport, l'acheminement et la réception des effets postaux. Sous la conduite de son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre du gouvernement, j'ai orienté la Société congolaise des postes et télécommunications vers des actions que je vous prie de relever avec moi, la liste n'étant pas exhaustive. Pour prendre les trains du commerce électronique, la SCPT a lancé Post Market, portail en ligne qui permet aux membres du village planétaire de faire des transactions sécurisées à l'instar des autres opérateurs connus. Vous pouvez donc commander Goma en ligne et vous le faire livrer par la poste, et ce, dans le monde entier, action facilitée par l'émission récente des codes postaux de la RDC que je vous prie de consulter en ligne. La SCPT a acquis des machines à affranchir des dernières générations qui vont réduire l'empreinte carbone du pays grâce aux économies d'énergie qui en découlent. Chers compatriotes, je crois fermement au numérique comme réponse aux enjeux environnementaux. La digitalisation de la poste congolaise est en marche. J'en veux aussi pour preuve les dons en équipement opérés par mon ministère dans plusieurs bureaux de poste à travers le pays, dans la droite ligne du programme de développement de 145 territoires en pleine expansion. Aucune politique ne peut porter des fruits sans une base juridique et administrative adaptée. Ainsi, près de 20 ans après son adoption au Conseil des ministres, je suis fier d'avoir rendu effective la loi dite de 2 kg qui consacre le monopole des envois des courriers de poids inférieur à 2 kg à la SCPT. 2 kg, c'est la poste. Je demande donc à tous les opérateurs du secteur de se conformer à la dite loi et de se rapprocher de la SCPT pour une mise en œuvre harmonieuse de cet outil qui vise à garantir un service universel conforme aux prescrits de l'Union postale universelle. Un autre point saillant de notre action a été l'émission historique des timbres postaux, ce qui ne s'était plus réalisé depuis plus de 2 décennies. Un timbre est à l'effigie de Patrice Emery Lumumba, héros national, ancien employé de la Poste, dont le monde entier a suivi avec émotion, il y a quelques mois, le retour des reliques sur la terre de ses ancêtres, à l'initiative hautement louable
de son excellence. Malgré la richesse, tondi na RDC, c'est-à-dire la potentielle richesse, tondi na mboka, selon le classement de la Banque mondiale, RDC, ils allaient s'avérer qu'ils allaient parmi les pays où ils allaient regorger les pauvres belés, les détails dans reportage, il y a Fabrice Kiromé. Na rapport na ye ya suka oyo asalaki po na RDC, rapport oyo ezali intitulé Mise en jour économique de la RDC, inclusion numérique pour une croissance équitable, et oyo ezalaki publié le 7 octobre 2022, Banque mondiale a signalé na contexte moko po na économie ya ba Congolais, a illustré impact ya COVID-19 pour na santé publique, malgré ba déficit social, ba effet ya guerre ya Ukraine, pe changement politique. Banque mondiale a lobby malgré impact ya COVID-19, RDC ezali classé deuxième pays oyo ezali na nombre moko ya makasi ya population oyo bazali ko vivre na pauvreté to pe baza babola. Banque mondiale a relevaki ba effet ya politique mibale po na RDC. Ya liboso passation pacifique ya pouvoir oyo epesaki bana mboka mokonzi mosusu na tête ya pays. Ya mibale gouvernement ya sika oyo ezali na vision koleka gouvernement ya kala. Yango biso totuni boye. Eza nini po na vie ya ba Congolais? Beltexco azali ko continuer ko servir ba Congolais à travers ba kaye ya OP stylo Simba wa proposer bana surtout na période oyo ya ba classe esengeli ba parents boso mela bana ba kaye malamu. Ngamboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable, maman responsable, bande kono so basonga bana po bazonga kelasi Beltexco comme mesano ameli no bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltexco o ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomela ngo akoshwe te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi ba papier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oya magasin na biso ya Beltexco ezana zone monene o soma ba stock nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur boso ba kaye kitoko ezali ba kaye ya uya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. ndenge nalobaki na ebandeli ya édition na biso policier oyo abomaki mwana ya 17 ans na mokali kuna na siwa mbanza bakangaki ye pe basambisi en flagrance procès ebandaki bongo mokolo ya vendredi badetail bolanda na reportage ya Fabrice Kirombe na Saro Mawete. Tozali na certitude que ba policier belé tomonaka awa na Kinshasa bayebi ko beta masasi bien te et puis formation na bango na misila te awelelika kolata sokoto po aya ko prouver bana ya quartier na bango que tango azalaka chege to muyibi ba négligeaka lelo alati tenue akomi policier botala policier auti ko boma mwana 17 ans tolakisaki yango awa na KNB ndenge abomaki ye na loyenge batu baganye abomi mutu ye moko ayebi te baya ko sambisa ye boye na procès à flagrance
oyo esalemaki oyo ebandaki bongo vendredi na mokali na terrain ya Swambanza. Policier awangani alobi abandaki komeka na ye kobeta mpona kointimide akamoni ezwi nzoto ya mutu. Bosala oyo bokoki kosala wana baza kunda na coin babeti vie bali na likolo ye babeti bali na likolo a 15 ans babeti bali na likolo. Avec la précision que nous avons eu pour moi, je pense que nous avons fait une place et nous avons fait un quitté. C'est moi exaucé à où pour les kawa. Na image pour nous d'ailleurs dans Solanda yo. Abomi. Tango chef na ya tali oh. Les policiers vous attendez à où pour ça la mata. C'est pour la ngouane passer avec moi. Vous le Piso yo so to ba nei ko yo ka bazo bele na semate ba permis dalaki ko ba tungana bomite ba permis papa papa fundi obeta kiye bana beta diete obeta kiye kala ka tinangala ki ngobeta chef grâce pour Bourgmestre ya commune Kimbanseke azali représentant ya bakonzi na mboka wana azangaki maloba te pona koloba boye. Ina basi te na bolala te na likambo oyo bautaki kokomela ngai mwana moke ya 17 ans joueur à football kaka na terrain Swambanza pa tozali awa. Malheureusement comme on dit malheureusement na ba bande policière bana ba kobeta bale bana piqué ba kobeta bale et ndenge za bakaka j'ai mis bano to bengi ujana na lolenge na bango baye ko sala mbeba ça c'est ndenge kenda facilement ba beti bale mona bato kufi alors que l'eau ni kaka na so c'est kama wana na police bana ngai qui pensait que babomene nga policier na telemé kamwana na beta kimbela na benga ki général na bité parade policier salama na kibate général Kasonga pesa ki bango permission ya ko intimider bakuluna policier nyonso azali komona ka mundu kiloko a jouer ameka kobeta masasi ndenge alingi tala lelo yo obomi mutu sikoyo pona kosamba okomi ko wangana. Si pe mawa parce que tango nyonso bandai koleka eleka na miso batu tato abomi mutu na asira ki ko sisa vie na epé kaka na prison po soki ba moni lisu libanda parmi wana ba kozala inconsolable pe ko simba te mais procès ali ko continuer. Banvula ebandi kolakisa vrai face ya Kinshasa croisement ya route Bekatef na Kulumba impraticable ba détail bolanda na reportage ya Saroma Wete. Baloba après la pluie c'est le bon temps. Kasi pona ba habitant ya quartier de Pascal na commune ya Masina ezali pasi pe mawa. Botala après mbula ndenge croisement ya route Bekatef pe Kulumba ndenge ekomaka. Ndeti awa ezali mbula oyo eutaki kobeta dimanche oyo eleki na butu. Kasi botala ndenge esali banzela oyo mibale. Oyo tozali komona awa ezali mbula oyo eutaki kobeta mokolo ya dimanche na butu. Kasi kote oyo botala ndenge esali population balobi. Awa toza na Kulumba kote ya Bekatef place wana ekomi mabe. Terase eza muke nde place wana ya Kulumba wana ya Bekatef wana ekomi mabe ma ezotonda tozobeba esika wana tozoleka wana ekomi mabe makasi. Nazo yibisa makozi na biso ya mboko oyo babongisela biso nzela oyo na place wana ya Kulumba ya Bekatef terase ekomi muke tozobeba makasi bakozi na biso. Tozali na route Bekatef commune Masina en face de l'église catholique Mama wa Buboto. Mai etundaka pamba te parce que tokoloba malamu tango elamba etoboki babambaka. Mais tango nzela ezopasuka muke muke bozotika ngaka be bongo. Est-ce que biso ko sala nini ko ye munene? Tali yango ebandaki na langa melelo yango ekoko filmer okele hoteli eloko moko ezotala bango moko bazoleka. Cortez na bango ezoleka. Ye moko murkomesa azali pembeni na simana yo awa. Azomona. Ayaka mbale bele awa. Mais réaction moko ezosala mezati. Eloko ezosala surtout caranivo basala. Basali construction awa ezali à quelque part et bouchaki nani carnivore et puis na place où etoboki kuna
mai zo continue kokota place wana etundisi ndenge esengeli ngai ata ekangami na yake na makolo nazaka ngana mutu kati basala tout le nécessaire babongisa bomituko na bango ezala bien et c'est ça mai bapotopoto terrasse ekangama babongisaka te babongisa nzela. Alors ni resa la mai comme na presse belé boy terrasse eza mukia eza mabe talande batie basalite na ebite soki bazomona obia bamona te bakonzi batalela biso likamba baterase nzele bonga. Bourgmestre ya commune ya Masina pe ba chef ya quartier oyo bozalaka awa tozali komituna eske bozalaka kaka na ba bureau to pe botambolaka na ba quartier to na ba commune na bino papa bourgmestre botalaka ya banzela oyo po solution epesama. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, province de Kinshasa, et l'on a vu naye Jekoko Mulumba, bakitaki côté Kingabwa pour nous démolir bandako oezala qui construite anarchiquement Nanzela Rai Pakajuma en danger bolanda ba détail na reportage oyo ya Sarah Mawete na Fabrice Kirobé. Otondi na balabala l'État kolo balabala aya récupérer mabele na ye bimisa biloko ndono lombango. Ezalaki lancé mokolo ya vendredi 7 octobre epai na ye moko le gouverneur ya ville ya Kinshasa pe na présence ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Opération ya kobuka bandako nyonso atonga pene ya rai na limete tope na Kingabwa. Esengeli koyeba ete opération oyo ezali na cadre ya koréhabilité nzela oyo ya rai ya train oyo ekenda ti na Masina tope train oyo tobengaka ya Matete. Ezali pe pona ko relancer projet oyo ya Metrokin, projet oyo ezali ya gouvernement provincial. Alors tobuki yango pa matin parce que mbolo matali toza na projet ya ko sala projet na biso ya motuya oyo tobengi Metrokin. Alors Metrokin wana ekoleka esika oyo rai eliawa to moderniser rai ekoza susu voie moko te ekozala ba voie mibale si me repasser même à 4 voies. Alors pour yango esengeli ko délocaliser sima ko relocaliser ba mama o da ba papa o ba tonga bandako bango awa na cité ya Pakajuma to komema bango na tingitingi na commune ya Nsele. Alors pour na lelo to ikobuka bandako oyo batongi na brique makasi en dur. Alors bango badako kotonga surtout tiki bango batum suba yo tonga su makasi. Alors pesa mobulu pour na kolongola bato na nyonso. Alors yango la to ikobuka vice gouvernement donc histoire ya viser bato nyonso bayebake tokoya kobuka lelo et puis yango toye lelo mpona kobuka population asepe na mosala tosali lelo mpe baakompagne biso donc ezali esango mingi mpona biso. Esengeli na population ya quartier Kingabwa bayeba bato nyonso tu oyo babuki bandako na bango bazali relocalize na quartier Ntingi na commune ya Nsele. Population balobi baza ya kosepela mpona décision oyo. Na ye gouverneur ya ville ya Kinshasa asepeli mingi alobi ke ezali kolakisa population bazali kondima na changement ya mboka oyo. Kinshasa eleki partout. Ma fille ebele soko bengisi ye moko surtout soki baza ba chéri ako bengisa pe baninga na ye baya na ye nzela moko surtout to mona ngona ba étudiante ebele bako bengisa yo rendez-vous et pas ya fiancé to pe mobali yo alinya proposer makambo ya malamu o memeli ye baninga ebele sans ko yeba poche ya muninga et sala kamala mutele yo na KNB to lobele yango.
tambola na Kinshasa mona makambo tambola na République démocratique du Congo kota mayanzi Kinshasa soki nano tunite okoyeba te tozali awa na Kinshasa esika nini bafi bana ya basi kobanda 14 ans ti tosuka na 25 ans oyo bazaka mingi soko bengisi ye neti rendez-vous boya bosolola ata mosusu ozali na posa kobala ye to ozali na posa bosala histoire ensemble nzoka nde pour la plupart bakoma na makanisi basala déjà baekiri bagroupe c'est-à-dire yo mobali ntango ozali kolinga moko soki obengisi ye yebaka ke bakoya rendez-vous wana en groupe objectif na bango ya liboso ezali kolongola makanisi nyonso oyo ozalaki nango ya kobeta masolo privé na mutu na yo. Deuxième objectif ya mabe ezali kotobola yo bapoche bana wana bazali kosala yango mawa te bakulu na bakosa. Quelques bana mibali oyo bazaka victime ya masolo wana baexplike boye na micro ya KNB. Tozan ba téléphone, tozan ba WhatsApp, tozan ba Facebook. So ozata na crédit oko komela ngai na ozala averti déjà que yo koya na ba camarade. Mais soko yo na ba camarade brisque omoni ke wa brisque ngai par rapport ya programme na ngai emsu na kozana eloko te yo koya na ba camarade na okaka boye ozwi ba camarade na yo ba ye ba mele eloko te ba lié te omoni ke ba ke minimiser yo pe ba ke loba makambo pa ba camarade ke non to ke na pas mobali na ye tala mobali ngo kutazana eloko te boye boye ezala malamu te vraiment pona ngai vraiment naza contre ba comportement wana ya ba fille. Mais oui eza logique faut oyebisa ngai betana ya poche na ngai pona kozala malamu o garder pe fidélité mobali na yo okoki te ko brusquer na likambo moko boye pona eza manque en considération. En tout cas pona comportement wana eza malamu te au moins ça ozia na ba camarades sans consentement na ngai te. Donc il faut ngana yeba ke okoya na ba camarades na yo après toyeba nini tokosa programme parce que poche ya mobali soko yeba ngo te en tout cas c'est tellement difficile vraiment kozamo makambo ebele surtout ba étudiante bas banyokola mibali fort bon na fingi bandeko na ba étudiante te mais plupart ba étudiante basala biloko wana trop ora yebi ke atena ke pa jona pona china ya ngo moni pe lelo banoko ebele bakomi pe kosala ba makambo mususu ba infidèle bakomi sa makambo mususu ka ba camarade yaki na bango wana ka bango so akomo dribbler na bango donc c'est un peu ça. Conseil na kopesa na bandeko na basi bazala na mitema tout d'abord tango yebi ke non mobali na yo surtout conjoncture otoza nango yebi ke mobali na yo azana eloko te soit yebi position na mobali na yo te ko welisa ko mema ba camarade te oye osoli na mobali soit na téléphone yebi se ke papa lobi na oyana ba camarade avertissement eza vraiment eloko mwa malamu avant tout oyana mutu donc ba meka un peu ko changer vraiment boyebi malamu peke bana basi na munoko poala na bango batikaka likambo te bafungolaka misu ata azali na tort akofungolaka misu kwa pour les pilipili yoka explication ya bana basi na ndenge bakinda ko répondre na ba rendez-vous wana elobi te étudiant nyonso aza bongo non tokoza na ba groupe d'études au travail mais ça que ton a na côté relation amoureuse na memakano nyonso ka yo yeba te po mso makamna ngo ezosenga mo ba avancement mo bo yom toujours freiner yango fona kenda na yo po mobali yo lingi oza na besoin bo avancer okoninga te a perdre ba mbomo inutilement olinga mbongo wane ke na projet ya bino mbale po na avancement na bino si bako beto mosindo ka camarade benga meilleur ami pe abalukeli yo alingeli yo mobali to moi mibali balinga ko bande kwa basi na bango bongo camarade ya solo eza yesu ako trahir ngai te à part yesu camarade ngai ezaka mama chérie ezali malamu te ezali mabe soki mutu abengisi yo esengeli otuna na koyiko yanga moko tona ya na mutu biloko oyo ya koyaka na batu na ba rendez-vous ezali kosala ba papa bien te bazali ko sepela te pamba te papa alingaki abeta 1 contre 1 po yeba ndenge nini ya ko évoluer na masolo na yo siko memeli ye groupe ya batu au désarmé bongo ezali malamu te soki oboyi rendez-vous ya mutu yebisa ye petika ya kende mais ba o pe misu bato mais ba o pe misusu bakoya victime ya mibali ya bayanke bazali c'est-à-dire aliesi bino amelisi bino na suka nango akimi bino moko bofuti facture bozwa mayele yango Kinshasa soki otuni te okoyeba te oui
bitambola tambola ezali bongo moko ba rubrique ezaka na kati ya KNB kuna ezaka système analyse politique ezui mongo a pesi avina sur ndenge politique ezali kolekana na mboka ba détail tope nyonso intégralité nango bokende kotala yango na KNB News chaîne YouTube na biso soko beti kuna nde ozui émission mobimba me kasi bolanda extrait oyo sélectionné na Gapeka Jama tolingana po totombola misala ya mboka. Le président Félix a sali pendant 3 ans. Oyo asali musala tomoni na Jantini Ngobila soki en hôtel de ville wana ezalaka ba mai ko sointe na nini esila kinelenda Jantini Ngobila mbaka elima mabele totika makambo ba guerre pour guerre d'esprit biloko ba Olivier Kamitatu ba osala ke ba attaquer ba Augustin Kabu eza na impact te parce que okoya bo une élection o memi bato yango pe kolobaka na langage ozimbongo mais bino bango bokana te soit to respecter bato to respecter par rapport à vision politique osalaka nini osalaka nani osalaka nini osalaka nini tokena ba élection na bando présenter ba émission ya politique ba Olivier Kamitatu baza produit fini grand frère na Martin Fayulu osalaki makambo ya vérité désir ya boutir te bokia na synergie bolembonga Joseph Kabila bozo kendaka wana po bozo ngiseka na pouvoir constitution sénateur à vie ezate Kabila postuler lisusu matata ponyo za ba casier judiciaire soit olani na droit il fallait plaider cause ya suka tokoloba makambo na moment porté. Jamais rata mboka bana TikTok ezali ko continuer Kinshasa ezali ko salela ngo na ndenge nango surtout ba to nyonso o moi ki molekare eza makasi bazali ko sala rage kuna na ndenge osakala te parce que kuna bato normal mingi te parce que kuna ba para bazate bana na bana bolanda extrait oyo toujours pétage. Alors, j'ai oublié de le préciser et on me l'a demandé. Je ne suis pas mariée. Je suis en couple, vous l'avez constaté, mais je ne suis pas mariée. Et je ne sais pas pourquoi vous perdez vos classiques. Je vous ai déjà dit que quand je serai mariée, vous le saurez. Vous allez me croiser. Ah, mais comment tu vas? Je vous répondrai, il va bien. Pourquoi il va bien? Parce que je puis tout par celui qui m'a épousé bébé. Donc, comment il se porte indique comment je vais. Vous allez lire l'herbe. Tomina suka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango bokolo lelo bo continuer ko landa KNB sikanini to ko continuer ko servir bino comme il faut pambate musale zali ko salama na ba professionnel bo s'abonner ebele na chaîne YouTube KNB News esika ba information na biso zali ko continuer na sima ya caméra ezalaki bongo pegi ilunga multifonction Agapeka Jamazaki na manette faso ki rombe azalaki na équipe rédactionnelle elongo na Saroma Wete botika la toujours branché na KNB News pour continuer kolanda biso na chaîne YouTube KNB News pour s'abonner massivement poté kuna bilengengeli nde tomona ni lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino